6 années, ténèbres zakala bilan basalaka, ba sacrifice ça les maka, ba accident, ba mort subite na l'hôpital, lelo ba jeune de bazokufa. Ndeko oyo, a continue na kati ya boîte. Alingi mwasi, tango lingi mwasi, kyo ke no coucher na ye, oyebeta dame na ye, ba to deuxième monde ba bimaka ba sirène, ba esprit bimaka ba cimetière. Ba lataka ba cher mais ba ye, tozana 4 sortes esprit de mort. Kino aleki mbeka, amener ça récupérer na ténèbres. Maman bo quelque chose ane innocente, sangisa te. Et makambo mama na mwana vous avez respect na dignité de maman baninga bolanda de bokechu maison Schengen eza awa somba passeport en affaires étrangères somba billet somba visa kende na Bruxelles sika bokechu ali que no bete makofi eza ba groupe ba moko bo baza ko exciter bango ba kenda rapporto pe lisouté pour makambo nyonso bosata eza na kuku et robima na poids de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ande bisika na sechaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Eye bino batu oyi buzana posa botinda biloko na bino ekoma na kisasa na ndenge kaka botieli bo hésiter te agence ezakaka moko Zibe service ya José Baïla agence Zibe service ya José Baïla yewane azalaka mundele te azalaka mutu mwindu na moment ya confinement Zibe service amemeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na Europe mobimba etikala kaka moko Zibe service eza na reine ba numero kubenga yango wana kubenga Zibe service eza kusala musele awa na kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mobimba afasi na yango la police Zibe service eza wana bana biso toza kaka na kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete ekomi na kezo ya ngai. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la réalité chrétienne, avec Yves Ipantos, directeur des efforts, la fin avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est pas promo, 240 ans. Voilà, nous sommes déjà avec l'évangéliste Michel Ekouchou, avec lui, tu as essayé de partager tant de sujets, tout ça dans un plateau Nabiso Alelo. Merci Nami Kabadji, derrière la caméra. Merci na Poupon du Bon Canada et na Bossan Tekris et Molefiti. Maman ministre de Mamotema, tous, peuple, maman Kilemba et Billy Fumuka Fondation, tous bavé venu orphelin. Voilà, tu peux si moter pas ya évangéliste Michel Ekouchou. Évangéliste Santenayo aussi à Église Corps de Christ Mobimba. Merci beaucoup papa Yves. Santé ça va, na Ngolo Nzambe et puis toujours comme baka na ba prière, moi toujours qui me faire fin de l'année. Ténèbres télé mamakasi, ba tumbeaka, ba pepeaka donc nous avons même exhorté par l'Ensemble, la prière. La distraction, la concentrer la prière, tout ça année qui tourne ensemble. Pour cela, vous pensez à nini activité nini au sala pona bandeko surtout plus basa libanda, vous rappelez temps kokendaka ba etongate plus musala. Vraiment vous pensez nini pona bango? Nzamba talisa ki tozana ba forte prière il y a 30 jours. Destruction et esprit de mort. Faut bon de l'ensemble pour liwe kotate na ba via bana l'ensemble. Na mabota parce que na temps oyo ko 6 années ténèbres zakala ba bilan basalaka. Donc on a même le bamboka nde tout ça boye ba sacrifice ça les maka. Ba accident, ba mort subite na l'hôpital donc dans le monde entier. Donc
ezaka moment autant tozokoma na fin de l'année Satan a activé pepe mabe makasi ya liwa po tout temps bakotaka na distraction bakufa. OK. Ozomona nzambe bisa une photo sala 30 jours. Na rebondela pe pour la bakaya bato belé ba po basala ba problème grave ou ezotungisa bango ozana malade, ozana ba situation oyo ezolelisa yo. Jésus-Christ nzambe na ngai shuaka tie. Na kubondela nzambe pona kano okomona loboko nzambe. Okomona loboko nzambe lo sambo pour que tokota na basiji na biso. Seigneur batela émission oyo bandeki no suka fungolanga mayele fungolanga sagesse na sengi molimo santo et assister biso du début jusqu'à la fin pour la gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Le gros bêtiment solo il y a esprit des morts. N'engue ya piste na décembre. Tout le monde peut banane mamuke. Alors tout le monde ande comment autokufa bazaki na boîte kozonga na ye voilà accident salami pour alinga ki mona mwasi mona kata boîte sirène abimi tout ça muto ko bani ko accélérer vitesse il s'est fait que sali accident a tout yé ndeko mobala kufi ndeko mwasi akimi topé alimwe na ndeko garde corps na sima corps ngozobi malobi déjà ndé toza boye to l'accepter pe ba image ya ba obsèque ya ndeko atika kibiso azali mona komi na Kinshasa na quartier Ngwaka kota zando wana ndeko kufiki wana. Alors esprit de mort et ya ndenge nini surtout plus soki ndeko aza na famille moko vie de prière ezate ndeko ko yeba ndenge nini ke esprit de mort dans la simanae vraiment ndeko aleki mbeka aleki mbeka parce que esprit de mort c'est un esprit des âmes limo oh ba ténèbres ba manipula kango ba sorcier ba marabout ba magicien so ba ngba lekisa mutu ba bwaka ka esprit wana esprit de mort etambolaka bit nango ezaka nini ekata via mutu na mukuse na se na mo. OK ça là bon. OK ça là bango kuna parce que ndenge to vivaka bona moi na se na mo oyo papa il faut batozala kana ba année oyo nzambe aloba il faut yonanga to kokisa yango selon Bible na psaume 90 verset 10 de 70 ans à 80 ans en accord il y a Genèse chapitre 6 verset 3 nzamba lobi mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme n'est que chair le délai de l'homme sur la terre est kozala 120 ans on a que 70 80 et puis 120 mais tala lelo ba jeune de bazokufa bazokufa va parce que les présence d'abord il y a kozala musika la nzambe et puis tant mutoza musika la nzambe bakoki kozoyo na facilité ndeko oyo akoti na kati ya boîte alingi mwasi d'ailleurs esika kendaki wana ezotalisa marche ya ndeko ezalaki bien ti tango lingi mwasi okende coucher na ye oyebeta dame na ye te na kati na baboîte wana bato ya deuxième monde babimaka basirène baesprit bimaka na bacimetière balataka bachere humain baye mpona kosakrifie bavie ya bato surtout bapapa bolinga bilingali ndeko bolinga bilingalinga mwa mutuka lo nzambe apesi yo na ndenge apasi olingi komona mwasi na nzela alekana te mwasi monene aleka te mwasi moki aleka te linga matisa la mutuka oyebeta dama mutu soki aza mutu ya deuxième monde oube batindi mission mpo ya kosakrifie bato frère tala lelo akei avant jeune homme parce que oyo azalaki kati na ye oyo mutu alingaki azalaki sirène omoni likambo ndenge elekani bamati na mutuka na mwana mwasi mutuka accéléré rapide ti accident ndeko akii bakanga frein jamais simba te donc récupérer molimo ndeko wana dans la ministre toloba boye bazotravaille esprit na deuxième monde baza kotravaille na ye yango ndeko nayebisaka bino fo bokeba keba esprit de mort ezotelema toza na 4 sortes esprit de mort. Vas-y papa. Toza na mort physique, toza na mort financière, toza na mort matérielle et puis toza na mort spirituelle. Ah bon? Donc ndeko ndenga kufi wana na programme ya bandoki déjà babongisaki ka okende. Bakolekisa ye. Yo me batinja vutima et ya na nzela impudicité à côté na kati ya boîte de nuit pour que ndeko kutana na sirène wana bien planifié na mode de ténèbres. Donc ce qu'on a discernement au coup fava ce qu'on atteindre année au Bible l'obité na psaume 90 verset 10 comme na 70 80 na se ya âge wana liwa moko ya malédiction liwa moko o outé pa na nzambe te
pe ndengo zana okokota bokonza likolo te. Ben et ça les marrants ndenge nini ndeko yo akoyeba ke azan esprit de mort akoyeba ndenge nini na tout encore question non. Oui, nazo répondre. En fait et ça les marrants ndenge nini moli mwango wana ekota ndenge nini na kati ya moto. Est-ce que ça par rapport à masumu tout ça la ka oyo ou bien impudicité ou soit ndeko esprit à vol les amours koyiba kayiba ka biloko batunde esprit wana ekoti diabolique pour que négatif biso. Papa Yves, yoka na ibisa. Nazo maîtriser le domaine très bien. OK. Obi que Nzambe azan Nzamba bolingo. Pour moi la autre travers la ministère de défense. Ceux qui déjà baza ko attaquer yo na esprit de mort. Nzamba osalo grâce bando lota kata ba cercueil. O lota kata bibembe. O lota kata batumo ba kufa. Papa non soka kufa be maman bando lota bango. Ezo la kisake oza déjà na kata ombre ya liwa. OK. Si ko tango lota bongo songo tango za na discernement te. Oko za na mvute oko mettre ba erreur. Marche non et même on a ba erreur pour okuta na liwa. OK. Soit dans nzela masanga, soit dans nzela bépidicité. Ya basi oui. Basi parce que so ba tindelo esprit de mort, ba ko orienter pe na mwasi moko ya sida. Be mobali moko boza maladie po okufa na maladie wana avant ba année au Bible lobi na Psaume 90 verset 10. OK. Nzamba obandota liso yango, nzamba za bolingo, atoza mosika ne makotali sayo na ndoto. Ba ndoto ni ozolota mikolo, ndoto za ko réfléchir des choses cachées. Quand Daniel 2 verset 21, c'est l'Éternel Dieu qui nous montre des choses cachées. Des choses profondes et cachées. Dans nzela ndoto, ndoto kundola makambu oyo et bombama. Donc tu négliges rangote. Tu négliges rangote prophétie. Effectivement. OK. Donc ça babiloko nzambe apesa kabiso. Ceux qui marchent na opesa mapesa malamu te au fungoli porte. Esprit on pesa nini? Ekota. Soko za mwana na nzambe. Ata bazotinda esprit de mort wana na minute oyo. Bazotinda na vie na yo pona ke yo okufa fa. David alobaki même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. Pour ça là qui na nzambe alobi ata na otambola na ombre ya liwa moyen na kufa ezate. Mais yo za na ombre liwa, voilà. Ombre liwa prière te. Le sambo te. Zana ba relation ba sala nzambe rien. Mais oza déjà na ombre liwa, ozo tambola ozo mona ozo rater ba accident, ozo rater ba empoisonnement. Obima la mobile ya mabe za maladie mozo maladie on a déjà bendis on nzamba otali soki keba déjà ténèbres et visé. Voilà. Donc to bandeko ninga akufi boye aza muto azo mériter lobby lifelo en fait automatiquement amener à récupérer na ténèbres. Pour la ba commission soki nani ba olinga nyoso basa na mulimo ne ba osana ngo. Ti mukolo ane o nzambe alobaka sana mokili ekoki. OK. Moli monnaie ko disparaître la deuxième monde automatiquement et ko se retrouver dans ces jours de nuit. OK. Donc ceux qui azaki na musai na nzambe moko soko azaki na ndeko moko sambela pembeni na peut-être amsa ko annoncer déjà avant les loko bimate les loko bali comme mabel ngo komela ceux qui n'ont lobi confiance na musai na nzambe. C'est pour cela même la bandeko ba olanda biso nous sommes là pour vous aider dans la prière. Prière est orphelin. Papa Yves aza awa. Amen. Prière eza ofele ba église ba yaka l'église tina mbinza na ozone boyaka toza ko accordé mikolo ba miracle esalema makasi. Amen. Donc to bolanda bozwa contact na mosala nzambe oyo ko sunga yo na ndenge ya solo pe mo loboko nzambe. Yes coquerité quoi. Yes coquerité Papa Yves. Nous sommes des responsables. Yo yaka l'église de tozo tonga ozo ya pe ozo mo évolution. Ba mikolo bazali ba papa ba maman ba général tozo kamba batu nous sommes des responsables à peu près déjà 300 membres 300 tozo ke pe pour 300 membres et cette église a munele mutu so ka cette ça l'émission awa neti comme si toye non ba faux bazali ba vrai pe bazali ah ouais na mingola da veste donc pour pas plus respect mais papa aussi mais un problème té aussi m'tende o la que ça musala nzambe voilà boyamba ebele voilà ebele obengana bango na chaîne na yo pona ni ebele baya ngo ba costume peut-être abati na ba vie claire mais ba benga yo ba to na ba beta bo ba banko bazongela ne bazongela biso mais yo na nous tient non non yo ka te ah voilà
bitumba ko kozala oui mais quand même faut to banga nzambe na tao ça c'est bien to banga nzambe na tao yo voilà tokumi na suka il y a sujet na biso to betia wa ya ndeko na biso akufa ki sirena bimela ki ben voilà truc ko lobani na bandeko batala biso batikali kaka na vie wana ya ba boîte batikali na vie bilula lula impudicité ba mona mwasi baleka te bandeko batikala na vie ya kolandaka ba chel ayebi ba chel bavanda na coin moko boy kuna soki mère asali ba mifionton na ke koto kuna ça passe soki mère asali boy na ke ba petit na ngamona yebi koto voilà bandeko batikala na vie wana plus ya ambiance il y a débauche oui bisa bango nini à ce moment baota la biso ezala basi ezami bali en tout cas lisumu ebomaka OK liso etanga mika eza lisumu salaire na ko eza liwa Bible lobby le salaire du péché c'est la mort wa abandonner nazoli la petit frère moko na quartier 21 ans asa kufi na bombe kwito bombe ba jeune ba koti na kwiti bon ezala ngope conjoncture ya mboka bon moi mutu musazo mona tangi asa diplômé mboka akenda kota ba demanda ezo simba te po zo musala il faut comme mwasi directeur personnel wana faut coucher na accoucher on va coucher na mwasi biloko la tout ozoma na Congo bato komi très déçu na vie autozo mener alors au lieu mutu mona makambo ngona ndenga normal boye te tika na tchakita ba kwiti po eleka ngata na saba kwiti jeune frère l'équipe ya musika toto père de likolo ba kwiti aïe ça fait très mal kwiti bombe mwana moko botosi nzoka amelaka bombe mwana na kufi lo oyo tozolo ba azala mort vous voyez que lisumu eza lisumu balobi bien mabe ko kokoma malamu te malamu ko kokoma mabe petit o etanga mi lisumu ndeko yebi marche na otika ya yo bimano champion mbebu rouge ba pesa yo nzamba sala yango pona beauté za pa lokuma nzala okoma procédure ngo ba mama batute procédure ngo bana batute ser nanga oyebi koza mwasi munene oza kitoko nzamba sali yo na bataille moko très dangereuse ezala sujet moko te okobomaka mabala bato linga mibala batu salaire nango c'est la mort wa abandonner ma vie wana nzamba koyamba yo pe soko za na mutu ako cadrer yo te nous sommes là je vais prier pour toi et puis nzamba ko salela voilà affaire ba combattant to moni lelo même ba combattant beaucoup on veut ba combattant maboko ba combattant la betel bino nanini longonya nanini obasali eza ko pousser ba diaspora makasi nanini délivrance na betel no ba maboko après ko komba yoto na okoma mesiko longoba voilà combattant yango na betel bino maboko ngai au mona minute sur la invitation Londres Paris Bruxelles boyamba ngai donc ça musala nzambe ah non intérêt de ça la bongo ya okumisa bango po ba yamba yo diaspora soko talibia papa Yves na binga ko tulinga question te ta ko lobika makambo combattant analyse yemo déjà de la peñosa voilà ba combattant la betel bino maboko bana poto bana Londres bana Belgique bana Afrique du Sud bana Luanda Congo Brazzaville bataka diaspora OK Saint-Esprit et pesa bino makasi bo défendre mboka bo défendre le terrain où y a bino pe ya biso nzambe agissa quand même de loin selon Jérémie 23:23 na betel bino maboko c'est qu'on a zoka question papa Yves l'homme de Dieu bio comme si on va question maman qui mi pemba ah ngai question wana ezoka la combat Jésus Christ amen na betel ba combattant maboko musala ba osa les homona ben obige lelo culture ya mboka na biso et comme kima et comme zanga na esika ya kopema pour plus se vendre à mingi na mikili ya poto vendre en Europe surtout betu betu bi étranger baza mo belé basangani ba na musique ya mboka na biso ba sepeli ba pandi pe musique yango libanda mais lelo ezo sale masuste concert na mboka mikili ya poto ezali susute lelo ba komi ko juger ba leader ba musicien congolais ba violeur affaire ba danseuse n'habite analyse une grosse la wana et surtout que lelo lisusu nekonoso boketu famille nae baza menacé à mort kuna na mbandaka même Kinshasa bazo luka déjà bayeba famille za wapi pour que ba menacé analyse une grosse la tant que monsieur Nzambe et puis analyste ya makasi papa Yves obi kenga la sepela no makasi poser ba question moko bien et puis Nzamba opambolo makasi amen Nzambe akotombolo makasi na musala ko amen
analyse dans ça et ça ngai tem non répondre mais ça Saint-Esprit de Zoloba. Amen. Oyebi mboka na biso to kena okufa. Mboka ezozinda. Tala mbula ndenge beti ngoli banzela. Nzela ezate na Congo, na Kinshasa nzela ezate fulu partout. Ba fulu wana, fulu eumeli. Na ville, na Matonge, na Kitambo, partout. Na Kasavubu à côté centre bakimbangiste. Montagne moko fulu salama et beti 15 ans. Et bandoki bazona te. Bandoki ba fulu en sezani. Ba bureau na bango na ndenge ya butu. Au Kinshasa est développé. Kende tala ba fulu na entrée ya Kinshasa. Masina fulu. Awa na nina Rompwengaba fulu. Ba fulu partout salité. Donc salité ça ils ont symbolisé siège à diable. Okay. Ba fulu wana za bureau moko auxiliaire ndenge butu. Heureusement na développement na mboka. Exact. OK. Alors tangu ba congolais à diaspora bazomona ba musiciens bazaka na Congo. Bazo défendre mboka te na banzembo na bango bazo défendre mboka te bazo we le terrain na bango koyembela bakonzi bazo trahir Congo bazo trahir mboka bazo trouver terrain à peuple congolais te mais terrain na bango moko. Bon et sika bango bakenda ko zambongo eza libanda ya mboka yango moni nzambe a utilisé kabatu de plusieurs façons. Il y a côté ça la résistance à partir de l'Europe et ça m'a bêti culture na biso soit kokufa parce que ba musicien na biso moko ba fungola qui porte pour musique na culture na kufa na domaine la musique mais na ba comportement na bango koyembela bakonzi bakonzo ba sala mabe bango ba oyembela bo baza ko appuyer bango soit pesi bango mo cacha $20,000 ba bosani 12 millions de Congolais ou bazo vivre na Kinshasa mais ba ça ba artiste on sala mangeza ya koyemba bien sûr mais il faut qu'on faire attention tikala neutre artiste zaka neutre natangelo ba oba koma na ba parti politique na Congo ba BBC musique yango moni bato ba kendo sa ba production kuna na ba poto bana ya Congo o baza kuna ba bi awate bosuka lango na Congo mais ba beta pe na kiniti ba beta fiki nezali ba beta ba studio pa la Dieu mezaka na nina na boulevard ba ke beta ba Teresa lango ba terre ba nini ba ngiringira botie ba podium ndenge zalaka te ba te kande culture mboka libanda bo so ba beti a internet c'est ba filmer mboka ko yeba nati foka ba keneka kuna arena Zenith nini Madeleine Olympia Stade ya France bo betara ngo dele nango esili abuo pia boko polo lolo awa nde na Kinshasa bo suka bo tika ba musicien franc congolais nzamba zo frapper bino bandoki oyebi mboko yo mais na on ndeba okanelo déjà na okanela nazo ko imaginer na zate papa Yves to banga te to défendre mboka je suis un évangéliste ba David ba telema pour nous défendre Israël ba Josué ba telema pour défendre Israël miracle kokute koya na cholo la combattant bolingaka na congolais puis na musala nzambe donc comme ça te na cholo combattant posa pour bango na combattant beaucoup kasi bona commission bana nzambe bo pambwama ngana tanga la combattant bolingaki président Kabila Longwa pour akoya sika et puis bazeli no diaspora président Fachi siko kombango zo kindanga kaka tiwa piso le lobby soki président Fachi Longwa komba wana ezalaka kaka pour que lobby bino bato poto lokola bozala bandeko o esenga na zongi na comprendre azala bandeko na poto talebele évangile donc pour na mikanda na bino boluka bako isa masolo ya mboka bozoluka bo bizwa ba nini baba bangunda ba document na comprendre siko oyebi pouvoir o eza na Congo la ba Afrique eutaka wapi eutaka kuna pa ba nindeleti ba négocier ngo kuna nde bozui eza na ndenge na oyebi so na ndenge vraiment ya solo omoni mko diaspora ko accepter pouvoir eza la Kinshasa c'est que mboki boki na lobi na nga te que président Fachi na tangi na nga pe kombo na eti bo na nga problème OK donc mkolo diaspora ko accepter pouvoir o eza na Kinshasa c'est-à-dire Mukolango, c'est que moi changement côté na mboka. Vous comprenez? Dans un politicien mais dans un aspect encore spirituel. Parce que le mouvement nous sur ça les mawana, ils ont talisa comment mboka ils ont marché. Bana ya ba diaspora ba ngo balingi
peuple congolais va se retrouver. Guerre ici là la Est, batika ko violer ba maman, batika ko boma batu kende na Ituri, kende na Beni, kende na Bagoma, kende partout là. Vous voyez que on peut pas répéter ça pour yonango ibi makambo le kala. Bah on peut ça idée dans ma bête. Même de loin de pe biso to loba ah tout ça suivi partout dans le monde. On toujours contribuer pe makaniso nzamba zo pesa biso. Bana na ba hotel ma pamba te ba vie wana ba hotel ma pamba te ba yebi. Soki malamu ezalaki soki malonge ezalaki na mboko. Mais musique elle va continuer na Congo na Bokechu sa maman menacée à mort. Bon Babuki Bapanzi aussi Bapanza. Eza bien te makasi parce que moni mutuna mutaza libre ya ko défendre mboka la ndenge nzamba zo a utiliser ndeko la bien na biso Bokechu ayambo nzamba pambolo siko zali eza na makambo yaka. Ozomona o ba sala les akaka vengeance. Po yelo ko la babenga ke chouchou ya ba diaspora babino to simba mama ne awo mais guerre ezana ona sukati po bato baza awa bakenda kolia mbongo wana puna mais soki déjà bo toucher mutuluko ya Bokechu bayoka kaye na Europe soki pa lobi mot d'ordre bato bayoka ka pe bato saka bato basali bongo en tout cas ba répéter le sous histoire wana ti batika maman Bokechu azane innocente. Moi nana maman moi na sala vie na e maman pas sala ki vie na e do ba sangisa te et makambo maman na mwana et au sala bien te surtout na bateau ba kende ko toucher maman asa maman mukolo boza na respect na dignité ba maman baninga bolanda de Bokechu mais au Schengen les awa somba passeport en affaires étrangères somba billet som tia visa kende na Bruxelles sika Bokechu ali que no bete makofi. Voilà. Pour que toucher maman ya. Ben lobi on les a avec ces mains baroyal les sous. Mais so baroyal les sous bato ba sala bakendo bato ba sala bongo. Eza ba groupe bato moko o baza ko exciter bango. Ozomona. Po Congo ato sali kamoko batama ebi mana place. Bakenda rapporto pe le souté. Po oyebi tant bo sala bongo mutu wana ba toucher aza leader moko soki alobi après sa mot d'ordre to kiti na Espagne ba obimelo kuna ato kiti na Portugal au moins pe ba zingeli OK o kiti na Angleterre ba zingeli ato kiti na Russie au moins ba zingeli do batika biloko na eke nul eke na biso nulle part na la pesi mango conseil tant que nom de Dieu bo toucher maman wana teza maman mukolo wana oza ko accuser directement ba toi kimbangiste na tangi kombo na bangoti en tout cas ngai na tangi na nga kombo ba kimbangiste ati bato ba toucher maman Bokechu na pesi bino conseil tant que nom de Dieu bosa la lisu bongoti po makamunyo so bosa teza na kuku e robima na poisse weza Congo za mboka biso muto bangisa muto azati tout le bac état de droit ngo yango liberté d'expression sengele zala n'importe qui même un serviteur de Dieu a droit ya koloba makambu pona avancement ya mboka na biso. Voilà, et ça, les plaisir makasi, je crois bien, les va comprendre certaines choses, ils ont un peu caché, les lieux ont éclairé, et ça, les bien makasi. Mais l'homme de Dieu, tout comme il a souka, mais tout le monde, système, vous savez, c'est pas, il y a Bino Bassin en Zambie, il y a ma campagne, croisade, tout ça. Bon, plus ça, il raison plus à Covid-19, et c'est Sili. Le président Fachi a pris cette opportunité dans bande de koto vendati 23 heures. Mais l'activité on bossa la sous-souté. Pour nani mbongo zangi bino ou bien bande ko ba comprendre que la plupart il y a ba pasteur, ba prophète, ba escroc. Et ça dit que beaucoup de crainte il y a la campagne. Je sais pas. Non, mais ça couvre-feu zo continuer ici quoi. Mais aussi la 23 heures, ils ont la 23 heures, 5 heures. Sonnette nga boy pona na sala vision et mission nzamba pe Singapour pour ton église. Na sala 750 nuits agressives. Et ça va être 750. Voilà combien 301. Oui. Pour église ça 2 ans et demi. Église ça au moins 7 et demi. Un an mais na là au moins 750 nuits agressives. Pour na obonde la pour na nzambe accompagner musalo na osala ti na finition nango na ba année o nzamba ko atinga na mutu. Ba grand frère ba Willy bazana na ba yebi. Ya Willy. Tikandaku batu ba yebi na très bien na bande église na CNZT. Nazo senga ba kiti. So mutu na bondel pour na mutu bo mutu su miracle.
omona moto so ake bomona moi $20 to sobi de kits ya plastique 10 touché nazaki mutema munene parce que grâce donc on nzamba tcheka tinanga esengi orgueil te esengi elingi mbongo te elingi ekobo te elingi publicité te elingi mensonge te Saint-Esprit et collabore na moto aza 3 siko compte tenu na question na yo ba programme monsieur ezaka ba butu ba nuit et bandi 0h ti 4h bo tche couvre feu to sala ngo komo pour prière à butu ezaka n'impact makasi ko leka prière à boy pona yi makambo wana pona butu tangu ndoki abimi na minuit juste yo po bandi prière no Yesu azali awa na minuit 4h du matin tangu ndoki azo kata mission na yo pe 4h aussi si prière eza révélation bato musu ba bien moté oui mutu ateka kapongi na epo na nzambe nzambe akopambola pendant la journée ça c'est vrai biso sikoto teka 750 pongi pendant 7 ans yango tala résultat ministère pour na yebi secret ya prière à butu bon sikoto nini robana couvre feu bandi 23h pour prier comment pour rassembler bato bo sambela 20 personnes 30 personnes comment pour la prière à butu côté à butu to kufi pendant la journée oui mutna mutaza la façon nzambazo memayi mengai nazo continuer ba service OK dans tu 6 à 14 jours 30 jours yango tozo ke nango destruction esprit de mort tozo banda na ko prier ba kai ba te belé ba onyo so bazala ba problème menacer attaquer envoûter posséder bloquer freiner lier réclamé par le monde le diable. Le diable. Ata baso réclamé on a famille. Ato l'autre kakaba aux la kin. Biloko ala touché nazo bonde là parce que Jésus-Christ on a la salle de la car, il est capable de tout. Voilà, il est capable de tout, tout comme Nasuka, Lilo Banabana dans Zambéni sur Batapso et aussi évolution et Tonga Nabiso. Est-ce que ici, pour la bande comme soupe, ben va contribuer, bah au salon d'engeni, numéro de téléphone, prière sur pour la bande dans Zambé, bah au Biso, au bazar makam songo le pakala. L'homme de Dieu n'a tiré Lio ou des annoncés voilà. Shalom peuple de Dieu, c'est votre serviteur évangéliste Michel Ekouchou. Nazali visionnaire, il y a église Med, cité de Gédéon, mission évangélique et de la délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, Nazako exhorté moi dans Zambé, naebike ndengo zora nongo vani na salon na yo, na bana ozayo moko besoin na chambre, ozana problème moko o esukisi yo. Problème on ezana kombo. Mais muto atininga awa kombo na ye eleki kombo ba problème ozana yango. C'est le nom de Jésus-Christ. Nazako exhorté yo ndeko yo zala ba problème maladie ba situation difficile ba blocage freinage oza menacé attaqué envoûté nazo taliso que le nom de Jésus-Christ eza likolo ya ba kombo nyonso benga numéro nange kozala affiché wana pembeni écran na kobondela pona kana yo et puis nzambe onga na bondela ka Jésus-Christ de Nazareth akokota likambo vi na yo matisa kondima na yo zongisa kondima na yo Jésus-Christ est vivant. Église de Zwami na Kinshasa na commune ya Ngalema na quartier Mbinzo zone na Kamunganga arrêt Kamunganga avenue Diantela numéro 14. Église est toujours en reconstruction. Tozo bongisa strade sika tote ya tobenga ngwe tumbelo. Photo ça la décoration. Nzamba pambola bio nyonso bo tchaki contribution la pavement. Pavement nyonso buo pia. Mais il faut ça la strade. Na komi ko luka triplex. Tinda soutenir biso pour tout ça la décoration c'est quand tout est à castrade vraiment nzamba kozang c'est to pambola. Bien aimé on a nous yamba Jésus-Christ c'était répéter simananga. Seigneur Jésus-Christ. Na fungoli motema nanga. Na yambio lokwa mokonzi pe mobikisi. Limbisa masumu nanga. Sukolanga na makilo sopaki na ngomba Golgotha. Koma kombo langa na livre de vie, libela na libela, na kombo Jésus-Christ. Amen. Compte YouTube nanga, chaîne ya YouTube nanga zali Évangéliste Ekouchou TV, bo s'abonner kuna massivement pour bolanda kaba cinéma, pe ben intercession auto sala ka chaque lundi, chaque samedi pour au sambelo dans la vie de prière. Qui met à Jésus-Christ et devant ma botte na bino, na kombo na Yesu Masia, waza mo kondi pe o mix na biso. Amen. Bye bye.